Bandeko bana nzambe mbote na bino mingi partout bozali bino moto mesana kolanda ngai. Bomoni elongi ya mwana mwasi mona tie kombo na ye Landu Christine. Avandi na metro Gambetta na Paris 20e. Na leki pona la kisabino lokuta ya mwana mwasi oyo auti koleka avec des preuves. Mwana mwasi oyo de toute façon na yebisa bino. Sobo moni mwana mwasi aleki na media po a critiquer Mosala Nzambe. Au départ, faut boyeba déjà que mwana mwasi onaza misala mabe. Aza bulala te, aza na kimia te, abimi sikoyo na kati écran. Po na kati écran aya kozwa raison. Mais bandeko, eza pasi. Surtout na bino mibali, biso mibali. Soko za na mwasi na yo na ndako. Mwasi wana so za na ndokite. Même ce que problème ezali, bo luka, bo bongisa, bo vanda ensemble. Ke bo bimana libanda bokuta na basi ya boye. Oyo mobala liboso abengani ye. Pona il paraîtrait soupçon ya sorcellerie. Yami bale aye ko bengana ye pona soupçon ya sorcellerie. Alors yo oyo ko zoyer. Bande kwa mibali, bana nanga, bosala très attention. Ce qui Jésus-Christ azoka mwasi te asimba Bible abana ko prêcher Jésus-Christ ayeba mwasi. Ce qui Jésus-Christ azoka mwasi aza musala nzambe te ayebaki. Donc ce qui yo zoko no sambela pa mwasi donc ndeko ti lelo ibina parole te. Alors bandeko na yebisa ki ça fait na banzi une semaine et demie ou bien 2 semaines na ba disciple nanga on appelle ça renseignement na ba ina bango ba bonde la makasi po nanga bitumba eza terrible. Surtout banda na lobaka makambu ya na pesa la différence entre sataniste et sorcier bitumba et comment multiplier. Mais na koyi kotika bana nzambe ndengo na te. Il faut bana nzambe bayeba différence nini ezali entre sataniste na sorcier. Nani sataniste nani sorcier. Il faut bana nzambe bayeba. Po bayeba ndenge nini bako vivre. Mais pona bango na sali mabe mais na ko lâcher loko moko te. Je vais toujours continuer. Bino bana nzambe oyo bazo zwaka ba délivrance na bango. Boke bakana ba mama oyo bazwa ko contre bango po sata tindi bango bino bozo ba délivrance te. Ndaku nyonso nga na niata. Ndaku ne pa mama. Mutu nyonso nga na cha loboko imposition de main. Mutu wana makamuna ye ebonga. Malheureusement balekaka te bango basa la témoignage. Mais nazana mama moko oyo asepli singa muke toyeba ina bani bana 7 mois ngoyo. Elle ne cesse de dire que papa tinga na okufa na tira obosa na yote. Tinga ko kufa na ko obosa na yote. Yango ne zongi singa moral na nga osala vidéo moko boye pona que je m'excuse na basi bazaki dessus pananga parce que na linga isu ko sentir basité. Na linga isu te basi babenga ngai. Na linga mibali. Yango na ministère na linga ki ba mibali bazala mais basi bazala te. Parce que avec les femmes toujours des problèmes. Avec les femmes toujours des problèmes. Avec les femmes toujours les sexes. Toujours les sexes. Ba sexe oyo ba mari de nu bazo sakanango yango na mamozo ya hôtel milango bande kuna bandi mama oyo kombo na ye Landu Christine mama oyo autaki na Bruxelles epai ya mutu ona kota na kombo te pasi eleki ekomi multiplier mama o abenganga bandeko na salaka vidéo moko 0063 titre nango ezalaki mama moko akende koluka lobiko na Bruxelles. Luka yango soki oyoki yango okoyoka na cha voix ya mama oyoyo. Nzambe nanga yebi kobatelanga. Boko yoka na cha voix ya mama oyo. Malgré na sitaka kombo te, mais na se na sala itu kombo ne bombama yemoko lobaki Malandu. Boko yoka. Ndeko nanga yi. Na yebisaki bino na media. Na yebisaki ba disciple nanga. Maman moko ba utiliser ye akende ko porter nga plainte. Maman wana ake apporter nga plainte. Tango abengaki police alobay makamususu. Tango akomi na nzela pa kuma police nzamba confondre abi keba ozo ko bebisa aza musala na nzambe. Akomi kuna alobi makamususu. Police atuni abi. Oh, mais yolo bende biso makamususu ndeni ozo lo makamususu. Likamweza nini? Ote na ko funda ye parce que alobay na boma mobile nanga na boma susu bananga. Tala bandi kunangai. Ti suka na ngo procureur alobi tango bengi procureur alobi ça n'a pas de sens déclasser ngo alongoli ngo. Et na mabe o ya salaki o ye mo salaki
na monde na bango ténèbres atindi lenga peut-être mbasu esali retour tango esali retour akomi na bilobela aye koleka siko na media ndeko ngai basakanaka na ngai te nga na sambelaka nzambe ya solo yo na délivraka bato mikolo oyo na otila bino quelques témoignages ya bato baza vivant oyo bazwi ba délivrance baza vivant eza teke bakufa baza vivant na kotia kamwa biloko na bango ebongo yoka ngai so nai na ndako na yo so ngani atili ko na ndako na yo tango na bimaka me malembe boko ya ko remarquer changement soki bango nyonso balobi baleka basala ba témoignage ozala somo bande kuna ngai mama wana benginga nabi mama likambo nini mama lobi nga tuka papa nga ça ne va pas nini abi papa ça ne va pas mama c'est pour l'instant ça non bref olingi nini ay papa premier point yango yo na kendike toujours musala retard toujours quelque soit ndenge musala retard yami bale sukuna lati ba pantalon mi bale to mi sato na lala ba mari de nuit bazokota kaka bazosaka na ngai papa ça ne va pas yami sato bana nanga bande babutama basubaka na beto bana nanga bande babutama basubaka na beto ya liboso comme na 17 ans yami bale na base entre 13 à 15 ans to solo la maman wana to na yebisi mama siko loba na ngai du début à la fin ya vie na yo parce que les malheurs ne sortent pas de la poussière. Tout malheur a une cause spirituelle. Tu peux traiter conséquences, ce qui cause to bien monter. Maman wana abandi ko yebisanga. Boko yoka bandeko chance na registre maman wana. Na zuye loko moko ya 36 minutes to solo na ye, mais nazana o ya 2 heures to solo na ye makambo loba is belé. Soki ameki ko zonga lisusu na media. Tango na ko tia yango akosambo na ndenge moko osakana te. O na ochaka ya muke. Alors, maman na tango ati na 6 ans. Bakendaka na mboka na moko na Bakongo. Et pa ya maman moko komo na ye Sidonie. Maman na musala na ye nini kolongola kindoki. Bandeko, heureusement na zana ngwa. Maman wana obozo yoka Landu Christine na âge à 6 ans. Maman na ye akendaka na ye na Bakongo. Et pa ya maman moko komo na Sidonie. Musala maman wana nini kaka kolongola kindoki. Ya kanisa yike ndenge ayiko kosa ngana zana bavwa na ye awate nzoka na zana ngo ndeko boko yoka lukuta ndenge zali sikwa lobi nini pasteur Jacques aza musala nzambe te atinlenga mbasu bandeko na fani na ngai lobi ba mama o balinganga na amour propre ba mama o bazo ba délivrance ba bandeko benganga mais pasteur moi si moko boye azo leka kuna alobi otini mbasu foza na liboma ana poto mbasu la kate Nangara tini mbaso na fa de muso abengi. Papa, moi si pourquoi ça kuna mais oyebita ba poser ma question, on dirait ça sur na makamazo le baté avec beaucoup d'hésitation. Et zo l'explication kosa. Alobi docteur ya poto awa a confirmé que pasteur Jacques Ndatini lao mbaso. Docteur ya poto awa yebi mbaso. Mais na diagnostic na français a commis ni docteur. Exacté. Bandeko bino mutu bolandaka bino mutu tsaka ba commentaire ndeko yoka ngai bokebaka na basi oba ko sala biloko ndio akotinda yo na buzoba yo péché akotinda yo na buzoba yo péché alors que ya bomba mi côté mko kosakana te mama wana bakendaka na Bakongo epa ya mama Sidonie musana na nini kolongola kindoki pena yebisa inga bi mama elongwa te bandeko mama wana tango na lobi na esikoyo onokene retard te à 3 reprises mama wana akesu retard na musala te mama wana akamwe abandiko po misuna boma abandiko tindilanga ba message ya nzambe apambolanga ba message ya félicitation ayi papa na kipa ba pasteur nyonso na ebele na atambola place ebele et place ebele bakoki te yokoki. Alors, lokola yokoki, sala tout papa ya nanda kuna ngai. Nepse mama, kota nan ba enseignement avec les temps na koyakuna. Mama wana abani ko tungisa l'air nyonso. Yim to luka luka jete. Bandeko na kenanda ko mama wana tangu na koti na mituni me batwala la kadegi nyao. Parce que na moni vraiment que on dirait filet moko etangi nzoto na bime batwala la kadegi nyao.
Toko dans le salon, oh, biso kota dans le salon te. Oh, beaucoup dans le salon te pour nani. Oh, parce que bande qui va vendre akuna. Bon bana batala la télévision te habité, bana batala sous télévision te parce que bande qui va la akuna. Hey maman, vous traumatisez les enfants, ce n'est pas bien de goyo salabo. Bana batala sous télévision te pour bande qui est. Bana bazawa. Oh, bazana na chambre da bangabi. Bon, accompagner ti na chambre bana. Na maman, na so na bana, na poser ma question. Na so na bana ndenge balalaka pourquoi basubaka tout ça na bengi ya mwasi tango siko toke na salon ngabi boko tabo ta la télévision na bino bana bakoti basepeli bana ta la télévision na tali mwana ya mwasi na tuni mama oh mais mwana ya mwasi azabo pourquoi parce que misala mususu ya la kasubo pesi ngo mutu to mwana eko comme se zoba oh papa na mta pesa yikindoki nani ayibisa kiyo oh yemko ayibisa ngaki mwana nga oyo azali ndoki papa na yemta ayibisa kiyo ya siko bosala ngandeni oh to tshai na classe moko o batshaka ni bana ya ba zoba donc azana mi balé alobi oh ya mwasi papa ni ngozo mona yi wana même alali 4h fasuba même boko subisa ye bo yene na mbeto même 1h itapamba il faut suba atsape na tudi mama ngabi mama est-ce que bi like sinini on a habité ngabi munoko nga na kangi lukula ya lobi habité parce que na sina comprendre lukula ya lobi habité ngabi munoko nga na kangi yango ah bandeko eza pasi na bondeli oh amiminga na douche tama minga na douche na nguto ba pompe kuna akanga ngamba singa ngabi oh mama ba pompe yo kanga basinga pourquoi oh te papa soto zo brosser bandoki ba finaka soki ndeni ngabi mama oza penza mutu moko oza na kati kindoki donc est la place pour le ba mino ko banga bandoki pai ba sokola mikono sote pour banga bandoki ngabi mama fongola ba singo na fongoli ba singa on a prié na lexi mai pai ba saka ba lexi tozongi oh papa na chambre na za bilamba musufu na bwa kango parce que na remarqué bandoki bala ta bilamba wana oh mari misamu pe akota kawa nake na bondele mame la tra ba bilamba o eza eloko moko te tozongi na salon ay papa nazaki na canapé moko ya kitoko aba sika mina uti ko kabango ngabi okabema mpona nini oh papa suna lali bandoki bafanda kawa ngabi mais maman mais finalement oza mutu te donc yo vina yo bandoki na bandoki c'est comme ça que tu vis au bois qui est loko no malamu kaka pona bandoki mais maman mais pourquoi yo na mnono ka ndoki mibali boyo kanga bino mibali ya bosala très attention soko na mwasi na yo boyo kana bien soki azana ndoki te quel que soit les problèmes boyo kana bofanda surtout basi yo bozomona ya pembe wana neti yendi ngai ayeni bino wana che rouge aux lèvres monoko comme niti ntaba yo lobi na pembe ngana landa ndeko kolela na pembe ngana landa ndeko okolela putika masekia mibali bazo kusabino belé biso na tango na biso tozokola mwasi oba bengani na mobali pona ko zoyer et comme difficile oya bino mobali bengani ye akiki supa mobali muso bengani ye ale yo siko semba ko lokoti ye tango bano mona ba miracle ozo comprendre te bokeba bandeko bokeba boko comprendre sikoyo mwasi wana ba message bana otindilanga na ko lukana bana ko tiela binongo nazwa papier pona numéro taki yango bandeko bitumba oyo e bandikala boyebi bien ke bakendaki na Congo number 1 mateya na tshaka ya les péchés ses conséquences balongola kangango na yebisaka bino bandimi musu bazaki na Canada ba benga papa zongsila biso mateya na parlonga meza musala ba bino papa zongisa yango na lobaka na bango so bolingo bundisanga na parole de Dieu bazo kima na parole de Dieu parce que bakokate alors baza ko utiliser ce que basi oh quand tu es mwasi bon mona ki basi musu balikaki oh yo quand tu es mwasi yeyo abandi ko lela zwi mbasu abunda nango ndeko na ngai Galates 6:7 on ne se moque pas de Dieu alors bande ko na ngai nako luka oyo ya numéro 899 d'abord tokena na 899 toyoka mama oyo ndenga zoloba na yebite so boyoka ngo bien boyoka na niye bandeko boyoka ma voix na ye boyoka so ba voix oyo
ba docteur bayebisi ye ke ngai mutu na bwakeli ye maladi ya mbasu. Docteur ya France. Bandeko tango bino bolandaka mutu azoloba bokomprenaka te ke mutu azobuka lokuta. Docteur ya France akonoloba na ye ke pasteur Jacques Dinabanza mutu abwakeli yo maladi ya mbasu. Vous ne voyez pas que ça ne tient pas debout? Ndeko boyoka nanu message oyo ya ye. Boko yoka nanu ya ye boyoka bo comparer pe voix wana. Ngongo ya mama wana benga ngai. Eza mapeti na ocha ngongo na ye parce que ça aza ko témoigner monene ya nkolo. Tango ayeba na ngai. Na yebite pe soki koyoka na mapeti koyoka na bien. Mito yoka kaka soki koyoka na samba soki koyoka na te ngoluka solution mususu. Nzambe azo lokumu. Message reçu mardi 07 août à midi 26. Bonjour pasteur. Eza wana mama Christine. I think you someone talk about Papa. Sabi binalua apa pula Papa. I think I can answer that. Apa pula. Apa kalau kalau aku bisa orang non plus. Papa, non bisa katakan. Sampai apa pula you. Papa nak sampai family nak kais. Apa pula Papa. Alors bandeko boyoki malandu Christine awanga na keza voix na yete soka awanga na keza voix na yete na kobimisela bino nyonso boyoki nika zoloba na ndenge na saki travail pa na ye atindelinga ke nzambe apambolanga e asepeli ndenge nzambe atiaki nga na nzela na ye alobotala oyo azoloba lelo na oyo ezobima na monoko na ye bandeko esili te naza kotinda koloba yokisa bino susu mususu boyoka bandeko na nga makama zoloba Mais ma sœur, si vous avez un nzambe, vous avez un amour et vous servir n'a rien. Et c'est pour cela aussi que je suis combattu fortement. Nazoko penate, hein? Nazoko papa, nazoko. Ah. Mate alelo ekotio, hein? Oebinding va combattre ka ubongo. Ah. Parce que toujours victoire za pana yo, na yo zo sambela mutu. Pour délivrer mutu, elonga Italie. Et ça le kola kasi o tcheba mon nzubi, ça ma bewana. O la zo la mutu na mabu zo sambela. Donc la yo zo sambela mutu wana. Donc wana mabila ko pepela na yo te papa. Et ça le kola yo ko tabango la flèche na nzoto. Maïba c'est pour kongo tate. Osoma na suka na mona ka mutu o zo sambela azara délivrer. Après na osiko mona banda ko ko combattre ko bundisa parce que yo siko za elonga olongi bango. Babundisaka mutu kaka oyo alongi oyo akoki na ye kolonga te mpaka babundisa ye te ndenge osala bongo okakobundisa parce que nazobongo eza na puissance donc ozo kopekisa bato ozolonga bato na pasi donc bango bazolonga kaka bakangama bato bakangama kaka na kati na pasi wana sikoyo ozo koye ozolonga na bato mama nalobaki yango lere nyonso sans me vante awa mpa na biso toza na 97% ya victoire. Vous comprenez? Awa tozaka na 97% de victoire. Défaite ezaka 3%. Donc peut-être ba 100% te mais 97% tozaka toujours na victoire. O ba kenda ba yebi. C'est pour ça que je suis combattu na batu moko. Bon ben c'est pas grave. Papa comme tu sais malango te souvent eza batu oyo yo sambela bango. Ba mso baza bazona bango bongo na te. Bazai belé, bazai na vao du mwana te. Atiki na vao msa mabete. Ya ora zo bundiso. Oyebi ke bat musuba ninga bango bongo mate hein? Ah oui, na santaki na meto zo sandela. Na groupe na biso na groupe wakala. Alors bandeko na ngai. Boyoki ba déclaration ya mama Landu Christine.
boyoki ndenge azokumisa nga bomoni contradiction sikoyo ezosalama entre makambo azoloba awa na oyo ye auti koloba lelo aza koreconnaître ke babundisa nga parce que naza très puissant aza koreconnaître yango et lelo oyo atournelenga mpo ya bwakelanga mbwaso esali ye retour aleki na media akomi na bilobela ndeko esili te naza koluka mosusu natiela bino kaka voix na ye naza nango ebele 892 voilà bandeko boyoka lisusu oyo bandeko boyoki ndenge mama wana bakendaka na ye na mama na ye na mboka oyo babengi soki makuta alors kuna nde ezaki spécialement pour kaka na kolongola kindoki alors yango wana ye bakendaka na ye kuna alors na makambo oyo azoloba atielinga na video na ye na oyo bino bondi koyoka lelo soki yo chaki commentaire ya mabe ndeko péché pour rien zalaka prudent soki mwasi aleki aza ko critiquer musala nzambe cela veut dire que azana makambo oyo abombi mais nzambe na ngai ayebisaka nga enregistrer mwasi oyo un jour ekobeba nazana ba enregistrement ebele nandinga kumisaka nga ko kumisaka makamtu nandinga bana mona ba mari misamo na ndaku na ye nandinga mona akanga ba pasteur ebele bandoki mama oyo ba pasteur ba sambela ka lisusu te parce que ba kokati
alo bande ko ngai to kasu oyo bandeko boyoki mama oyo ndenge ya lobi na ndenge amonaka ba mari misamu na ndako na ndenge amonaka bato eza te ke na ndoto azo ba clair hein ye amonaka bato na ndako na ye boye nde to solola eza te ke akei ndoto bonga bano mona bango te mama oyo akolata ba patron misato akagi mais ba mari de nuit bazo kende bandeko tango akina ko porter nga plainte batuni ye alukaki yote ote est-ce que batushuma laki te ote alobaki ndoka mwa seno mbali te ote melika monini o kaka alobaki nanga na bo mbali nanga soki na siso bo mbali nanga na bo mape bana lelo yo aye abakisi mususu bande ko nanga na banzi bo reconnaître voix ya mama yango mais to tia su na banzi ya suka Alors bandeko
bolanda makambo mwana mwasi azoloba de près hein soko comprendre note bandela yango a demandé nanga na délivrer ye et soki na délivrer ye na sala tuna délivrer pe mobali na ye parce qu'ils ont remarqué on dirait a transmetaki ye nini alors bina sala tuna délivrer ye après sa délivrance na délivrer son mobile na ye parce que azomona net ye a transmetaki mobali wana bande kuna ngai na komi na suka na lobi le côté mais to kotala makambo yo ndenge ukendila bokebaka batie titre wana balobi a pasteur Jacques Ayebana so to tie titre boy batu bele ba kotala yango to ko salir tout ça bande kuna ngai bosala très attention naza le pasteur le plus combattu ya RDC. Je suis le pasteur Oyo azocha mateya ya kitoko na kati ya YouTube pour ba changer. Na uta yiko cha mateya rien ne vaut l'amour d'une mère. Bande ko ba bengi nga na batu bele na baluba. Na changer bana boni, Na tie enfant obéissez à vos parents. Oyi batu combien ba bengi nga. Oyi batu boni nga na changer. Mais puis nous besoin changer banani. Mais besoin combattre nga pourquoi? C'est parce que ngana ochamalté ya solo. Et pas na ngai, tous na 97% ya réussite. Ba délivrance na biso wakate. Voilà combat nanga pa ezali. Banda na tchal dikamwa ba sataniste, na associé, na expliquer bino différence na yango, na koma combati, ba koma koluka toujours basalinga, mais cette fois-ci ba tomber mabe parce que makambo to aloba na enregistrer ngo. Siko boyoki, alobo comparer boyoka vidéo na ye boyoka oyo bozwa susu 0063 ona lobaka boyoka su voix na ye kuna ninga zo kumisa ngai mais venenga kumisa ngai na uti ko tiango awawa bande kuna ngai quand est-ce que ba kotika libre pourquoi ne ko la combattre boye bande ko bomona ki na teki mateya moko Jésus a éprouvé 3 sortes de souffrances physiques, psychologiques et morales.